Bonjour, na bandeko tout bota la vidéo na biso na yeko senga pardon na bandeko nyonso oyo babetsami libaku na émission oyo grand musicien mboka na biso Félix Oazeko asalaki hier par rapport à ba propos na ye a ba respect belé pa mko Bongo Félix Oazeko na nyonso asali pour la musique congolaise et avancée asali ba album isimbi abimisi ba musicien asala ba générique ekrocha na kati ya mboka na biso na ba respect ebelé et puis les musiciens nous sur la émission là pardon par rapport à ma propos au mukwa moi lobaki kulutu Félix Oazeko na le salamate nga na le salamate qui non soit na Koffi Olomide na chemeli pour batu baza na le salamate na kombo na Yesu kulutu Koffi Olomide kulutu Félix Oazeko na le salamate nga na Koffi Olomide to sekayo parce que ba pimeli wa visa na le salamate na kombo na Yesu kulutu Félix Oazeko na noté to vanda na légende ya musique ya mboka na biso Koffi Olomide toujours loba par rapport à date au bochaki même jour na son excellence monsieur l'ambassadeur maître Gims qui est toujours sekayo parce que jour nous a concert coïncidé na maître Gims qui ngana Koffi Olomide toujours sekayo na salamate ngana Koffi Olomide to sur la mine business c'est-à-dire c'est dans la promotion, on a foutu combien, a foutu un bon dans la promotion, point barre, pour sur la raté pour nous c'est et puis on a mis placé pour na sikaka bato na Koffi Olomide, na génération Koffi Olomide na génération na yote, na on a yamba yote la fauteuil jaune et na on na yamba yote na émission na vie banana botama, na on na yamba Koffi Olomide na fauteuil jaune. Non, on peut na salle émission na Koffi Olomide. Aux artistes féminines en beaucoup na biso oyo ngana na respect belé pour na ko lobila makambo na bino be événement na bino mais soki contre ça donc naza mutu ya Koffi Olomide naza mutu ya musicien te nzambe a salanga grâce bato batala ba biso be place na oti na ba 2016 2017 et lelo na changé na koma tisi ko na sala procédure ya ba pardon et puis ba musicien o na choka nazala ba pardon na senga rati lelo na benga même bato na senga ba pardon na ba TV au monaka donc nazala te ko na kabola ba musicien congolais surtout bino ba boza bato oyo boza plus âgé kenga na ko kabola bino ndenge ngai na ko kabola bino ni donc na siro eza archi faux les solo oyo yoka ke migeni ma so na Koffi Olomide légende ya musique congolaise ke bazo sekanga eza faux eza archiment faux je vous assure que Miguel Bao Sekanga na légende Koffi Olomide parce que concert na Yanga et coïncidé même date na concert ya son excellence maître Gims non ils ont le couteau tout ça en monté sur la bate billet entre nous donc on a tenté à Sekayo on a position na bien la musique congolaise au sein makamne qui n'a bien on a zana te pona Sekayo na zana te pona selo promotion na ciao na Valère na yo pour la musique congolaise. On a pour ça Nayo, on a pour ça Koffi Olomide, on a pour ça les Padres, on a pour ça Fabregas, Richie Watana, Baby Nafilé, Robilo Mondi, ou Patrick Beckham, on a pour ça Nabilo Nyonso, on a culture musicale, et pour la culture, il y a beaucoup de ils ont place, la place autopéda qui les années passées. Donc, je ne suis pas pour personne, Madame il y a mon tout. Madame Migeni, ma église au milieu du village, mon konzi, la journaliste.